Merci Balandinho sur Océan du Congo. Les lots na esengoli sur okuda na bino na émission na bino bolingaka to solo la pona mboka Congo na moko ya ba résistant na kombo ya mwana mboka bino mimbenga bisika oyo boy to lobaka to pesaka ba information to sensibilisaka to mobilisaka to zaka pe sur terrain et puis to zaka ko mema 1 plus na cadre ya mboka na biso Congo pour que non congolais alongwa na pongi atelema akende ko bunda pour que non mboka na ye ezwa bosomi mboka na ye ezwa développement mboka na ye ekoma mboka oyo boy bato bakoya ko investir et puis bakoya ko zwa esika ya bopemi oyo bakovanda lokola baza na kati ya paradis mais za mawa mingi tango toko mona makambo oyo za koleka na kati ya mboka na biso ti sikoyo botozo comprendre qu'est-ce qui se passe réellement na makambo oyo za koleka na kati ya mboka Congo bandeko ndenge to bibiso tout ba congolais moko ya bandeko na biso résistant bakatelaki bango 10 ans akufaki na prison makala betaki sérieusement ba vidéo on eza kutambula isali biso passe mais na sepela na nzembo mingi to banai koyemba na bango eyinda to bomana mais eyinda jusqu'à ce to bomana na comprendre atenzembo na soki ba kongomani bayemba pona ko sepelisa munoko lelo o bazwi ndeko na biso wana résistant na yeba na omona isu longa ndeko wana mukwana zo bisanga cordo bino mimenga ya mbala o boto koyo kalsute mais tango babomi moko ya biso ba résistant tango bazo ya kokanga bandeko Placide bisika ndeko wana bakangi bango lobi o babetaki kabuya na quartier 3 kwa linga kufa bandeko wana bisika bamimi bango to yeba na oti to tamboli koluka bandeko wana bakasho nyoso ndeko Placide tikobo porteur disparu balobi o bamemaki pa akasongo o no bamemaki bango bakena aéroport o bamemaki bango bazongi suna bango bo côté bandeko na biso bamemi bango jusqu'à preuve du côté ibaina onte o basana makala babomi o mususu batikali nef to ebite babando boma bango moko singo bino ba congolais tango batu wana bazoya bazokanga bazoboma kuna na prison makala bakangi bandeko na biso lobi. Est-ce que bazui mot d'ordre wana et pas ya nani? Nazo c'est la réponse na bino. Na moni place mo te bazui mot d'ordre. Bato ba yaki wana ezaki ba militaire IDPS. Balati si bango ba tenue. Ba misu ba yaki na tenue civile. Lokola bato na biso oyo boy to sana na ba na kati ya résistance. Ba misu su basuki wana te. Basombi bakarti ya parti na SID ba mesu basombi bakarti na nouvelle là bakomi koya na lokola ba militaire ya SID ba militaire ya nouvelle là ya Lamuka tala niveau ya koplo tangu mama osa bana ekoloba awa boy keno na kati ya Lamuka to sana ba infiltrer bando bana ko kwa bisote ya bana ekoloba botala ba Bruno oye boy tala biloba loba ngana muntu biloba loba te ngana zoloba makambo za na nzela tozo mona ndenge makambo eko kende makambo za okende mabe toloba yango polele po batutu ba yeba yango ndeko wana kufi est-ce ko mona bitumba o abundeli yango est-ce changement ye to komisi lutte oyo boye to particulariser lutte to komisi lutte lokola esika moko boye to ko sala répétition ya déplique bizia oyo boto ndaka na zamba koyoka wera sona ko sala nostalgie or makambo oyo boye depuis tout maintenant koloba, nous devons nous prendre à charge. Parce que on a besoin de peste, on a 10e mairie à l'époque de Joseph Kabila. On a mot d'ordre terre. Le la mouka komi abattoir na bango bakomi kwa koboma batu. Ko beta ko buka biloko ba journaliste ko boto la copier. En complicité na ba policier. Le ba kolongola colonel bienvenue. Motif et banité. Tala niveau ya tribalisme balongoli bienvenu colonel ya changu ya siata changu pourquoi parce que asa muluba te botala niveau ya mboka balongoli major juste parce que asa muluba te basu bandeko na bango ba Rwanda ba che bango ba contrôler changu peuple congolais makambu auto ndenge tozo kende awabo bozo zonga avec beaucoup de légèreté na yebaka eloko moko te bazora mona facilité. Nous ces fruits à sacrifice. Nous devons nous sacrifier jusqu'au dernier goutte. Yamakila, bino bolingi changement, mais bolingi sacrifice.
bino bolingi maki mais bozo boya kolongola nye ya soso place obwe maki kovanda tala ndenge kongola azali bande ko ba kongomani lelo nde nazoyebisa bino awa boye na aru batumbi ba mapango ya bato plus de 12 parcelles na Lubumbashi insécurité bino bozozela Yesu aya ndembo mesana koemba Yesu azali awa boye boke na l'église bosali bashinda bara butu mobimba vous croyez au miracle tandis que biso to ko bengisa bino boya to sala solidarisation wana bien bolinga ka kokabola ndenge bato IDPS ba filtrer la muka lelo oyo bo heureusement que bitumanga na obundo opo na mboka heureusement bitumanga na zo sensibiliser bande ko na ngai to telema poto bengana batu oyo boye o basa ko nyokola peuple congolais lelo Félix azui ba mot d'ordre pe ba Ougandais na ba Rwandais o basa ko tindika Félix sala boye na ba français na ba nini mais vous croyez toujours to vanda to zela to yokana baloba peuple zangi mai na kurwa bazo zela ba pesa ba mot d'ordre oh peuple ndenge nini na moni na Ukraine ba envahi mboka na bango ba jeune wana bazo sa ba molotov po ba buna ba russe bino bozo baka to simba mindu biso to simba mindu kite bitumba na biso tozo bundango peuple ifo atelema peuple ukrainien zo bundana ba russe ba miso basimbi ba minduki ba miso ba former bango ba sa ba molotov pona ko bamba ko zongisa ba russe c'est ça yo mwana Congo za oza mayele no za ndenge nini yo siko ozo ya bakangi yo ba betio ba beto onde ko teleme okangi maboko mboka za mabe bazo gérer mboka mabe bazo bande kuna bango bazo ya bazo kabola bambongo lokola mbongo ya ba kongomani ekomi mbongo ya libota moko boy lokola ba onde bazaki na monopole ya kozwa richesse ya Congo. Chers Congolais, nous devons faire attention ndenge tozo kende awa jila lingeti ye wana bazo menacer balongola ye na IGF parce que asali budget Félix asali dépassement ya 1266 dépassement à budget selon mbongo o batiaki pour la présidence révélation na nazo ebisabino botala loenge ni mutu azo gérer mboka tant tozo lo ba boke Félix est incompétent moi nyangala kata moi boso melaki bombe so avandi wapi azo benga ngane ko brino yeso benga président de la république incompétent ozo finga président ngana fingi président de la république na binota incompétence exact que non oh monsieur Félix a ko ça azo respecter ma principe constitutionnel té incompétence c'est insulte té incompétence c'est mafinga té incompétence c'est adjectif qualificatif autres sont qualifiés na bokabu mboka nanga zo kamba mabe par exemple projet à 100 jours balancer projet à 100 jours à Waboye Félix a pour se rendre compte qu'après une année que Moussa le sale baki mabe alors on a quoi bisa que non place on a Félix est incompétent asa compétent plutôt bien incompétent ce qui boye bi likambute boti ya kuwambuye batu to finga président na bino IDPS pour quelle raison makambo azo sala bato tout bazo mona na moi que Félix est incompétent asa ko violer principe ya mboka leadership ya l'état est faible l'IDPS c'est de la pourriture aujourd'hui régime auto zona ngoba la kisi ba limite na bango na makambo belé bande konanga ba congolais totelema lelo oyo bobozo mona nde makambo zo kende bakomi ko luka tina bande ko Adrien Malenga na banda kuna bango pona ko intimider c'est que tikali ka ba ko kanga président Martin Fayulu na Adolphe Mozitu na ndako bo imaginez vous ko bino peuple déjà bandi ko kanga bino na ba place nyonso ba résistant so ba kanga siko président Eli Martin Fayulu c'est que lit oyo bekomi na mayo wa etikali kaka toko telema toko sa bokonzila biso toko sala boye ti ekomi kaka na dépasser biso tozo bengisa bino boyi ato risquer pona mboka bino bo banga liwa menga banga liwa te pona yebi ke no liwe ezanzela mutu nyonso. Vous ne voulez pas croire en nous. Pourquoi biso toloba o tozo pena ba parti politique meta on a mona que mboka ngeza mapena bi makambo na lobo engagé parti na ngate ezo engagé Bruno Mimbenga azobunda pona mboka na e bile bolinga bukangami kaka place mo boye bokangamba
boko ngambaka ndenge wana yango na lobby mboka ezokende mabe tomoni awa lelo oyo boye baprésident africain tout bakangi minoko na bango oyo basalaka mpona bafrançais mais courage na baérythréen oyo basoutenir président Poutine tala bato baza na vision tala peuple oyo baza na autodétermination balingi lisusu alliance na France te coup de chapeau na peuple ya Érythrée coup de chapeau na peuple ya Mali coup de chapeau na baprésident tout ya Afrique oyo bovote bosali vote veto na bino mpo na Russie je vous soutiens bandeko il faut tobunda lelo oyo bomali ekomi respecté vis-à-vis ya bafrançais parce que bato wana batelemi bamalien batelemi basimi muduki te babimi na balabala balobi pas question tolingi lisusu na bato oyo boye te tala depuis président Poutine atie monde chaos kimia ekoti na Mali kimia ekoti na Mali RDC est classé parmi les pays faibles politiquement économiquement na niveau ya bamakambu tout nyonso wana ni pone compétence ya bato bakokamba biso est-ce que pona koloba vraiment que non monsieur Félix ne fait absolument rien ta kolekisela ba congolais tango il faut tolata manette po to mona makambo na nyonso congolais nyonso azaka na vision azana isengo que non Félix a changé makambo mais bino bolinga que non ba changer makambo soki ke bato batelemi te pona ko benga Félix vous croyez que Félix a otika pouvoir na ndenge bino bozana concept na bino yango na so bengi so mona Congo totalement ba courant à Félix Zate il y a pas match il faut pas monter diriger pour ça peine à bagage le là on me comme bloqué tant on a zo mona ba papa na biso ba sai ba papa na biso ba vie de loin ba yandi mosi ba esobe oh boye ba koki ko ça appelle sensibilisation pour na mboka ezokene mabe sensibilisation que non peuple congolais botelema kambo ko kene mabe mais botela ba musicien na biso oyo boy o ba sa ba leader d'opinion ba sombi bango na pa Félix ba tie bango na poche kiu tala niveau ya bato ba komi ko saka na peuple congolais mais ba pays misusu ba musicien baza na rôle munene ya ko sala éveil na peuple o baza kolala pongi banzembo mo que non peuple lokola bande kulanga EPND bayembaki nini tosali te mais esko kaka wana te mais ko esprit wana ba kongomani ko tia bango mitu ko kotisa bango mitu na bango que non nous devons nous battre avant to comme na 65 ya indépendance na biso makambo il faut changer les lignes rouges doivent être bougées nous devons basculer les choses il faut un renouvellement de la classe politique moderne. Lelo o botango nazomona makambo za koleka na ville ya Kinshasa. Ngobila kozwa mona papa wana mukuse wana vana kana Burkina na Guinée grand-père. Soki na edoxy. Bazozwa batu wana kwa koloba nini opération ki Gombe Bopeto. Ah! Mbongo ba Congolais ya pasi bobuka zandu sa pitié Kinshasa solo. Place ya kolekeza lite banzele kufi. Mais ozui courage wana Gentili Ngobila o saboter bactère na biso congolais ozui edoxy na grand-père wana ozui mosolo ko pesa bango pour la sensibilisation ya sokola Gombe bakolo banala nini pa bato wana ba comprendre ba congolais ba comprendre bango et puis bino ba congolais bozo mona biloko oyo boy bo vandi bo kangi miso ba ko mona te pour na fana kwiti o mboka ndenge nini nzambe na ngai baloka ba congolais pa mutu nini nzambe Fumu Kimbangu yaka ko tatali kambu oyo boy mama kipambita bimela ba congolais oyo boy bazana kolala pongi totelema bazwa esprit wana bana changu na baka bango na ba 2010 2009 2008 soki changu telemi kitasa ningani mais batu wana bakenda wapi bazwa bino nyonso basomba bino balali sabino na pongi pour que no bo continuer toujours ko demeurer na souffrance ngazo benga bino Tout le monde sait que non, la gestion de Félix est une gestion atypique, une gestion chaotique, une gestion qui a mis le pays en arrière. Mais bino bozolinga komona ngote pona ni. Soki to lobi na bino to telema, to salaboy, vous ne voulez pas dire que non, oh non to za mutema mabe.
Mais pourquoi bozo linga ko croire na bitumba biso tozo munda te? Tolobengi awa boy. Boya to ça la force. Unissons nos forces. To simbana. Ouais Belgique annulé voyage na le 6 le 10 mais l'obité que nous akoya te. Donc basali makamuna bango parce que bazo senti pression à peuple congolais ndalo binoto pona ko doser na tchano moi pose moi litono ndenge mama nanga osialo bakali litono cela veut dire point. Total assuré les mamba congolais ba continuer na bitumba bango tina suka. Biso tozo continuer bitumba tina suka. Après ambassade à Belgique. Tozo bengi sa congolais nyos. Le 6 samedi oyoboy. Tozo za liboso ambassade à Belgique parce que vendredi quand tenir ba hôtel de ville banda ko so isusu ba lettre traité ba bangi de to kende manifestation wana samedi. Bande ko boyeba ki programme à vendredi. Moi bolimi si pour la modification toujours ça l'activité wana samedi liboso ambassade à Belgique. Et puis bande ko bene bozo bengi sa biso de part et d'autre. Bosala boye. Mais bozo ebate que non na makambu nyonso esenga kabatu il faut ba na appui. Bino bozo croire que non Mali etelemi bazaki appuyer na banduku na bango ya diaspora. Exacte que non ba congolais même toza na Kinshasa awa boye. Tozangi ne fils que ma possibilité wana kosunga banduku wana moi mai ya transport. Moi ezo na Kinshasa transport pour na ko délocaliser batu. Mais bino bozo pesa biso ka ben jonction pour orientation. Bosunga pe bitumba oyo boye. Vous soutenez pas Bandeko, oh, bazo bunda bitumba. Vous croyez que notre londo tolo bakeno to bunda na Barwandais. Ndebino bozolo ba ifoto simba minduki. Minduki wana pona ko bunda na Barwandais to kosomba yango no. To kosomba yango na maboko te. To kosomba yango na mbongo. To kosomba yango et kosenga ba moyens financiers pour que nous permettre biso to somba ba arme équipement militaire pour na kosala guerre na Barwandais. Mais bino bolingi wana te bolingi kaka bokende. To keneka ndengwa to bunda mabanga. Non, quand même. Il faut bédo ça la batu. Ceux qui bandent baza na Businga, baza na Ituri, baza na Boende, bazo tinda oya bango moi 2000 francs, moi 3000 francs. Pour na soutenir l'élite oyo boy. Au plus fort raison. Yo muto za mapambolio. Tant que to sobele la awa boy. Vous ne croyez pas à nous. Bolingi kaka élection na monoko. Félix Awokende. Félix Awokende. Kaka ndengo zolo bana monoko wana. C'est ça le moment. Raison pour laquelle to sobengi se ba kongomani baso. Il faut pression de Tobaki 2022. 2022, ça, mois, année, il y a action, multiples formes d'action. Bandeko, si on soutenir Bituma, Bisoté, Botika, Biso, Makambo, et ça, on peut ça, parce que Biso, toujours vivre, Makambo, et ça, côté la période de Biscamino, Bandi. Sozo, ça civilisé, Bandeko. Communication, pour intensifier la communication. Pas comme Matin, Ingende, Kuna, Ikena, Nambandaka. Vous croyez que non? Et ça, il non. Et je sais que bande kwa mbandaka to kitina mbanda ba centre ville wana nyoso il faut quitter au sensibiliser batu wana. Ça va demander des moyens. To pimwa ma pungu te. Yango to senga il faut organisation, to ça na ma organisation na biso tout ça là abona ba mama océan. Moi est-ce que to boka kama 2000 francs na biso na caisse? Pour permettre que non, na moi par exemple, tous autres délocaliser équipe oyo bateau bazo rescription na mboka bozo ke na Lubumbashi ko sensibiliser bande. C'est comme ça des biso to sensibiliser. Vision bituma na biso to munda mpo yango wana. Mais bon tika ko tungisa biso tant to ça ba sensibilisation avec beaucoup de mille difficultés. Bino bozo pesa biso, bozo condamner biso, on dirait botinda ka nefis kata 100 francs pour la soutenir bitumba o. Tandis que batu to ba ko sunga bitumba oyo bazo belo comment voter bazo encourager. Yango la bénédiction peuple congolais. Moi na Congo le 6 je crois le 6 c'est cause à la samedi au moins c'est trompé. Toujours à liboso ambassade de Belgique. Oh boy, tout Congolais responsable. Azan a besoin de changement. Ozan a besoin Makambo changer. Ozan a besoin de Bengana Félix. Tellement le kola mubali. Tellement le kola mutu azana kanda mutu azangi le kwakolia. Oya ko se joindre na bitumba oyo. Félix azongi simboka sima. Félix a bomi diplomatie à Congo. Lelo oyo boy bakeye ko sala likopa na bango pona ko modifier constitution na biso. Balongwa na mandat à 5 ba ko mandat à 7 ans. Bon. Tant ba ko modifier constitution ko za profit na ya Félix non. Et ça juste menace.
Oh baza ko menacer le peuple congolais ba ko menacer bino. Yango ba ko mona makambu oyo biso ba congolais je crois encore. Tant to banaki makambu lite de politisation assainir réforme et koso. Tobima na retard parce que batuma bazaki na longueur d'avance. To koma na première rue bango déjà kuna ba voter loi wana ya ko wateriner de likadima biso ko to ba embarquer biso na distraction. Bon comment na bisika ba kozo ba peuple congolais na sibo non to sala boye mais yambala oyo boye eloko wana to linga yango te yango to so bengisa yo référendum c'est un danger pour Namboka. Révision de la constitution et cause à la que non Félix et Oyoboy et élargi coopération na Rwanda côté ba français ba bine alekanga munoko ko sa ba Rwanda. Dans na Rwanda bazote ya bana bango armée congolaise c'est AFDLR. AFDLR eza armée ya ba Rwanda. Kuna nde bazote ya bango. Mais côté boy bazote ya biso makamo misusu. Donc mandat à Félix ce qui va modifier la constitution. Donc 5 ans au Félix a sali abomi ba congolais alali si ba congolais nzala akoti si ba rwandais ba tuchi ba urundais na ba burundais. Donc mandat ne sa nini okena mai parce que to ebi que ba député oyo bazawana ba kopesa bango kanyaka ba kolesa bango mituka ba kosomela bango mapango parce que koto na Félix a kosama masengete mais yo muto ozanga transport ozo vendre ozo kanga maboko. Biso toza lokola ba Jean Baptiste. Biso toza kaka te tolobaka kaka. Bruno Mimenga plusieurs fois barata ko betanga masasi na BKTF na bande ko Idriss. Mais ça bande ko balobaka, mais tant tozo bengisa bango, yo muto mi bengisa, o bi benga résistant. Mais pourquoi tant tozo bakeno résistance, je serai résistant jusqu'à la mort. Résistant, je serai résistant jusqu'à la dernière mort. Mais au moins la bande de commission, a commis bien un résistant, mais surtout Tobito qui t'a intérêt, quoi abatami. Non, c'est pas ça être résistant. Bon, un exemple, la résistance, c'est ça qu'on est na Ukraine, c'est ça un résistant. N'engue biso apiro minga tokubunda. Tokubunda bitumba, avec beaucoup de risques. Félix a commis le kola mutuba kati mutu a kolukesika nini okene kosua. Biso toyebi. Vos intimidations, vos barbaries, vos menaces de toute forme. Yango te kozong sabiso sima. Yango la bengi sur mon la Congo, au mona ke batu oyo bani ba ko sakamba bina tina zola ba congolais. Élection ou pas, peuple congolais to telema to benga Félix. Bande ko ba kongomani. Bino boso konane biso, botika biso parce que bituma biso to bundango, to yebi ndenge ni to bunda. Tout ça na puité tout ça bunda bituma o ba mutoki na biso ana Kinshasa tout ça na misala te maintenant to ko kangisa moi nini boy maman océane moi qu'est-ce qu'on a nga 5000 francs yango vous voyez na moi eloko nani bo c'est comme ça que biso tout ça voler tout ça na puya mutu te mais bozo pesa biso ba injonction on dirait bozo contribuer quand même na lit o bo tant na ko mona ndeko na ngana ba bomé na makala e ko sala nga pasi o ba uta ko ngalobi combien obi o ba beti bango bisika ba mimba ndeko na oyebi ils a passé na mawa to se soudé pour que no bitumba o boto réussir ko benga na Félix na bawande bino bato bozo c'est la mot d'ordre ngana pesi bino mot d'ordre déjà tobi mala balabala sabotage parce que comme déjà kana parce que bato wana ide peta bazo ko buma bande ko na biso ba congolais bazo zo mot d'ordre pas bato eza bande ko pe ide pe eza bande ko na biso pe ide pe so rande bien eza ba rwandais nde ba latisi bango ba biloko wana bazo ko espionner bino ça pour autant pour se rendre compte bango bazo ko boma bazo mot d'ordre pas na bino soki bobi bokenda ko manifester brutalement voter marche pacifique yango na marche pacifique ko même bato ali wana ba prison na suki lelo awa boy naza na kanda ndebo moni na lobi na ton oyo boy pour que non yo bisiko ça lozo détermination dans kanda que no makambo brino zo lo basa na raison bande ko nyoso boza na besoin ko soutenir biso 081 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 ce qui peut montrer que non nazela na biso lisungwana ki koya te mama aussi azali wana ye mutu asimba ngwa kesi na biso tozo bunda pour que non to bimisa batu na balabala tozo respecter bitumba o biso tozo bunda o to bunda ngonya mate tozo respecter constitution parce que mibeko ya mboka ezali yango nde toza ko bunda bitumba na biso toza or mibeko ya mboka te mama aussi azali wana mosi lokola zui conscience wazo bunda na kata mibali au travers ye
okoki pe kobenga ye keno mama ye oyo yanga mwa safu na tindi wana pour keno e permettre keno na mwa kesi na bino organisation na bino ntango ozobima bozanga mwa transport te bozanga mai te pour keno bandeko wana bazwa pe mwa mosala bazwa courage mpona kobunda bitu. C'est comme ça. Mais botika kopesa biso ba injonction bokende boye bokende benga banemi batu soki banani non on ne veut plus de ça. Biso tozana besoin ya réalisme, tozana besoin ya concrétisation keno kolobaloba pa pamba. Merci de Okabuya. Na ma minute au pesingai soko moni na déborder minute parce que nazana kanda ndeko na kufi azana famille na ba bénéficier na bitumba na ete pona lelo na suki awa boy rendez-vous est samedi à partir à 11h tokuta na liboso ambassade ya Belgique bana station Mandela bana Matete bana Karish bana Lemba bana Changu les amis de Bruno Mimbenga Fondation Océan du Congo Salumumba bandeko tout ba les décideurs les risqués de la République bande kunanga tu bisika bozali ba mama na biso bozana États-Unis bozana Angleterre bozana Grande-Bretagne makambo ya Ukraine wana bolanda ngote parce que biso ba boma ba millions de Congolais monde atier kanga monokelo ba makambo wana te bo soutenir bituma na biso pour tobi manakati ya occupation ya ba Rwanda. Merci soki nzamba lingi to kuta na bino na même rendez-vous pour la sensibilisation après de cette na biso ambassade à Belgique to kozonga to kopesa bino compte rendu et puis nous allons voir comment est-ce que nous allons entamer ba multiples activités. Merci pour la lelo na suki awa ingeta.